Nkombo na ngai Ewagi Bailotaka champion. Awa boza na kati ya village Nganda CC. Merci papa journaliste na question kitoko uti kutuna. Awa na kati ya Nganda CC nazali nkumu, c'est-à-dire naza représentant ya chef coutumier awa na village Nganda CC. Oye banda bakoko babandaka na 1967 na sina sala émission moko bolandaka ngai na lobaka yango ke to banda awa depuis 1967. Na kanisi to sola ka mikolo moko eleki na émission to salaka oyo botuna ki ngai ke koma spoliation ya village Nganda CC pe zamba na bino ba ebisa ke yondo tekaka ndenge ni ezoleka kana to salaka no émission na déclarer ko lobake non biso to yebi likambo wana te y compris na pesa ko explication claire que Nganda CC ezali mboko esi evandami awa depuis 1967 tant Mobutu a eu pouvoir quelques années avant. C'est-à-dire un certain papa Nabiso, il s'appelait le nom de papa Moleka. Ayaki awa na moninga na moko ya kakombo na monsieur Lumumba. Babandai ko sala, babandai ko tambola, ya zo tambo na bis. Amoni ke akuti ke masanga mbila o babengaka vin de rafia o CC wana ezalaki awa. Ne a se stopper a kiti abandi ko kotala ke non eza produit biso to utilizaka na Équateur. O ebimisaka masanga ya CC. Oye salaka ke baloba mbisi eza na kati lokwa banzombo emona na kati nango po eliaka ba mikokoli nango wana epe oye salaka ke mwasi soki aboti masanga wana mwasi na biso ya kobota amelaka milkite komelaka masanga wana oye salaka ke ebimisaka même pande bato ba traitaka nani na bato ya bandundu kote ya bapende babenga mbankulu o ba traitaka ngo siki ba hépatite na ba maladie mususu po ezaka bololo makasi oyo babengi mbuma wana ya pande. Nde yango tango papa Moleka ye ko découvrir aye akomi avandi na moninga na ye moko mibale babandi koya tango to komi na moi tant que ba moni nombre ya famille komi moi ebele y compris bango nyonso baza ba ressentissa venu de l'Équateur nde salaki ke ba kende kotuna evandeli na bango po soko va na ebele ya motu soko lingo ozui moi temps il faut que ne kotuna oyeba awe za kandenge ni. Ce qui est une histoire, quand vous voyez même Bokeh, comment on a même ce qui est lokola groupement Petro Motali, Natangue na Kombo en personne, pour la nini, azali parmi historique na biswa. Pour to bandaki ko kene ko kuta na kaliboso, tango papa nae, papa groupement Motali moko azali, to bandako kene ko kuta nae, ko tika biloko epa nae, titi tango to ba koko pe ba kolo bazaki liboso ba vrai boti ba monike non tant to vandi pe ko pesaka toujours ba doigt eleki mo ebele pe komi to aussi to umeli nde sengaki ke ba kende to tuna ba nani penza bazali ba kolo pouvoir awa po pouvoir o ezali ya ba umbu teke umbu o ezaki ko konzama na village ya Makanza awa na ngambo na biso. Nde tango toke ko tuna nde papa à l'époque on a mutwazaki chef coutumier reconnu officiellement c'est Nganzi Ngomia kutani na bakolo na biso lokola défunt papa Mali Congo etola wazaki premier représentant ya o ngai na kitani nde ko sama ke batango bake ko tuna balobi te soki boye na ba droit na biso esengelami tokotika bino libre bokoma na autonomie na bino moko po bosi bo meli pe mingi to vani na bino mingi bo contribuer na ba contribution na biso moi ebele esengi mbala oyo bokoma autonome nde yangwana tango tokei papa Nganzi Ngomia na ekiri na ye na fief abande ko diriger na Pérou du wana si je me trompe pas vers 84 nde esalemaki bakei bakomi bakutie apesi badwa alobi non avant to longola po awe ezalaka zamba ozomona oyo mboko oyo bato bande ko bunga okoti na zamba illégalement mukolo esengelami te vendredi bato basalaka te oyebi coutume teke umbu vendredi mutu akota zamba te bato andai kolimo tango sami bongo nde aye ko pesa ba condition abiboya na biloko nyonso eza na kati ya mukanda tozana papier oyo ya komela biso biloko ngo tout eza na kati ya mukanda na ko bakisa alobi il faut cérémonie na biso po bino bokoma autonome bokoma bino moko bozo dépendre na bino moko il faut ko boma nyama makila nde baye ko sala bakamati esiko to vande un certain défunt papa Mambongo mutu abetaka nyama wana na lycée ko zomona ngai nyamo ya mbuli baye ko pesa cartouche moko babikota na zamba lokali wana banani boboma bango moko papa chef
nganzi ngombi ya kirine ande ko dirige bapesi cartouche moko ya nyama ya lisasi ya bale ya 00 bakoti zamba babomi nyama wana tango babomi nyama wana nde tokei nango kuna mobimba nde basali cérémonie biso tolongoli ka maseke na biso oyo epesaka biso bokonzi ya koloba bakamati nyama basali cérémonie na premier na cimetière ya première personne oyo ya dirige ki pouvoir ya teke umbu wana na makanza à l'époque tango bakoko basalaki peut-être mais na époque biso sopa masanini nyama wana bakata ngo ezalaki papa nganzi ngomia ndio azalaki premier chef coutumier to sali akamati mukanda apesi biso alobi moto moko alongola bango te bavanda seko na seko ko bakomi na autonomie na bango moko papa journaliste tango zo tuna bongo za moto mayele soki bosi bosali impact du sang bosopi eloko bopesi si bokomi libota mokoti bokati mangenga te o babenga kokata makila nde bosali yango tango bokati yango bokomi na autonomie mais ezali ke soki parti na biso toza na problème teke babanda ko ya ko visiter pe biso ke bandiko na biso nganda cité bazwi likambo soki pe komi ke kuna likambo kwei tozo kende kwa sistaka etake ba famille même soki makopo masanga ya sesoto komema ba memi yango bakei ba pesi ba représenter ke biso bandeko na bino ngana seto yeko kolela bino soki za matanga to yeko lela soki za likambo songole za na famille coutumière tozo salanga nde na ndenge wana nde to tambola eko koma ke période ya non yo tika na tangela eko koma ke chez papa grand chef coutumier nganzi ngomi ya kufi moto asalaki intérim à l'époque wana ezalaki leki na ye papa Mwele wazalaki en même temps chef quartier papa Mwele asalaki intérim alandaki ka lokolo oyo yaya na ye pe mokolo na ye papa nganzi ngomi asalaki tovandaki très bien papa Mwele ko kufa to eko koma na époque papa Lembamato azwaki pe bokonzi azalaki teke umbu tango to komi na période ne ayei ayeko tala biso alobi na moni na banini bapesinga ke biso to koma bino libota to sali pe memement ndenge to salaka to yambiye na boboto to vandi nae avanda ki na biso période ya dirigeaki très bien eko koma ke papa Lembamato oyo azalaki peche coutumier akufi oyo Ngamayo Bernard akitana ki na ngwende ya bokonzi ya kinkole baumbu ayepe kokota na bokonzi ayepa na biso to sololi to vandika ndenge bakolo baleka bavandaka eza mukolo moko te interdisa biso ou bien a contrôler biso alobiki aya ko contrôler nganda sese ou bien soit alobake nganda sese eza ko habiter illégalement non aloba yango te to saleli na ebo tina période na nyonso d'abord ngana saki grand na collaborateur na toyeko salama et pas na biso na nganda sese yeko koma na bambula na tangela ki wana papa Malikongo na 1900 je pense na 2013 papa Malikongo ayeko kufa tango papa Malikongo ayeko kufa bandeko ya chef Beros ngonga wana chef Beros ngamayo akoma ki un peu malade atindi noko na ye papa Patrice Mbumini ayeko ya kotika kolongola pouvoir ezalaki e pembe ezalaki pa papa Malikongo comme représentant na biso kopesa wana maboko nanga na liseke na kombo na biso ya kolakisa ke cesse esalamaka na banzete ya kombo nde kosalemaka ayepe basali même pouvoir batikeli ngai nde totikala na bango ekosalemaka chef Ngamayo Bernard akomi malade makasi ayekosola na biso bandeko na zobela vraiment sengai ki to assister marge nzambe ko zoaye ko kende aye ko tikela biso ndenge ko koma biso to yebaki ke mokitani na ye na simana ye ko sala monsieur Shibia Mbumini o azalaki mona noko na ye ne ko kitana pouvoir awa mais to ko mona ke biko aye ko kota na bokonzi ba ndenge ba s'arranger ki ba moko kuna biko mato aye ko kota tango biko mato aye ko kota marge atamboli na lolengo ya ne atambola kite ake de gauche droite ko luka ko yeba ko luka ko teka mais mukolo moko be siko to vandio soki na komanyola malamu kaka esiko to vandio to ko benga to solo ni to bino yo osana droite biso to comme autonomie lokola po soki na tali na pouvoir teke umbu na quartier na village kinkol makanza ya baumbo bavandia ezalaka même lokola village oyo kuna babengaka matere ezalaka mpe incorporé lokola biso ndenge papa Ngalema mota Ngalema azalaki kuna tozalaki na ye mpe azalaki lokola biso lokola village ngana sise nde yango wana toye
toyebise ke non procédure oyo lingi kolanda eza malamu te biso tambola ki na ya no bongo te yeba ke nganda sese eza autonomie to si to kata impact du sang o to sala to boma nyama to sala ba kondignyo so na uti kotanga baleka moko te ya déranger biso balandaka lokolo o mokolo abandaka tito ekokoma ndena yango tunaki nga non na kende muke olobaki likambo ya papa Setiale d'abord lui est venu après nous papa Setiale aye na papa Etana na papa Etana ya beka oya zaki conseiller à Mobutu à l'époque ba ende kokuta ke bato bazali tango ya ye comme koluka pe asala mo affaire na ende ba pesa ki na papa Etana na bande ko bateke mo papa Etana zaki na bozoloba lingo pesa na zo méchant en France ninke biso na bande ko nga moko soki na zui téléphone nga au moins le numéro à prince dans la carte comment le numéro ya pitu dans la carte ba bazali ba enfant ya papa nga Simon Ngavu oyo bazalaki ba descendance ya Ngandi Ngomia oyo landi na ba Salomo na lobi na bino très bien que to sala alliance na bango to koma autonomie sous na pesi ba preuve na pesi ba acte soki na koloba boye pona aweza na zoloba na télévision peut-être na koloba mabete contre ndeko nga na bengaki tango makambo e bandi bisika o bango batake par exemple bisi makambo e bandi obino bozo tunanga ke biso na bango tozo kanate ngai place wana na lobby NON engelo banini bisiko ezalaka ya kala oyo alliance salama na 1985 ndenge na lobby na époque kala wana de 82 jusqu'à 85 c'est-à-dire tango alliance wana salemaki eza village sukaki place omoni papa Mali Congo na limite yango wana suite musu salemaki eko salema sima tango ngamayo akoti bokondi na partout ba pesaka Chalina oyo atonga bandako kuna koto oyo moni baoboka poubelle nde yango wana oyo salamanga sima tango ya nani ya ngamayo Bernard mais soki olobi ke biso na ba pichu na famille Ngavu tozoka te wana ndimi yango te tonga na bango tozaka en contact nyonso tosola babite bango bazofuye moi occupation eyaki sima bisiko bango bayoki suite mais nganda sese eza na mukolo te bango bakokota po bakontrole yango masolo ngana bango tosololi na kati ya telefone na kosela bango te na zwambala moko te po na moni chaîne boye kokutunanga na boya ke tozanga bango en contact te tozanga bango bon ni difforme sauf que mutu atambolaki mo mabe eza biko tango ayaki akotisanki asolola mais tango tozongisaki na place na ye ka esika tovandi tosolaki na ye quand même azonga mwa kimia akomprena eloko ni esengami kosala papa na question kitoko papa journaliste otuninga sauf que mambo zoloba na yo zwa mwa ba réserve mingi pona nini na lobi no clair que biso na famille Ngavu tozanga problème te biso na ba biko tozanga problème te biso tango tomoni ke famille oyo mususu ebandeko ezouta makanza bandeko diriger vers Kinkole na ba makanza kuna mais tango ba komi na nganda sesa famille biko ba oyo kuna o baza ba descendance ya chef ngamayo bazo ya peo to sala kinini pona kolakisa ke to lukaki koyokana lisanga na bango toyeba nani azo gouverner awa na village Kinkole baumbu oya bango kuna pe akozala membre ya famille na biso oya kosala na biso ndenge to sala nani impact du sang ndenge toyokana nani nde tokendeki soki nazotia peut-être journaliste en témoin te nazotia grand chef coutumier oyo babengi papa Montali Petro oyo azali groupement nde ngai oyo na délégation ya village nganda sese tokende komona ye na résidence na ye pona kosolola na ye pe kotuna ye entre des deux familles banani tozana bango sika mikolo oyo po tomoni neti mwa mbutu ezobanda kokota famille Ngavu oyo ya Kinkole baza koya oyo ya Kinkole baumbu oyo Géri azalaki bazoya famille oyo ya Ngamayo Bernard oyo ezalaki oyo eza par exemple siko eza dirigé na Mese Biko Mato bazoya nde tokende kotuna groupement apesa biso éclaircissement entre les deux familles nani mbaza bakolo pouvoir mikolo oyo si lelo je pense que tozana rendez-vous na po a fixer biso a expliquer biso malamu alobaki ye moko ayebilika malamu akoloba biso malamu pe tokozwa kimia liste na question kitoko tuni sauf que nazo bendo moi sauf que nazo bendo litoyi kezala mutu sala mission ndenge longo bana bon mongala lobaka polele place ya zali na lobi no très clair que biso to ye awa tango to komi to vandaki pamba te to landi ba norme nyonso esengelaka soki komi na mboka bato
bovandi na tangelo malamu ke mikolo na ngai liboso nga na kita inde pouvoir sima ya kokufa ya mikolo na nga nde tango yo lobi mambo ya chef jury nga na koteli mutu te naza kolongola nazoloba clair ke biso na bango toza na problème te tango to comprendre ke moi kobendana eza entre bango na famille ba musu bateke ya baumbo ya makanza ba mususu bauti na chef Bernard Ngama yo akufa de fait molimo ne pe manakimia tango bazoluka kobendana nde biso tokeye pa ya groupement Petro totuna to sali délégation na biso bangalo to vandi biso tozwaka mboka bato na loma te oyo zolobana mboka moko ezakana mokonzi boye te bango biso zoyeba ke pouvoir na bango teke umbu eza ya bango biso tozali bato tokende kosala alliance soki baboyaka kosala na biso alliance na ba période wana ipare batika mais tosala alliance du sang toboma nyama ya zamba o babengi mbuli tokamati sosopi makila na grand cimetière na bango balakisaka biso ya mburu bokoro wana yelinga deja na mutu tosopa yango na kati tosala alliance topesa makasu topesa badroit na biso basala biso pe mukanda nde tovandi na nganda sese à l'époque wana comme Mobutu président Mobutu à l'époque président Mobutu tango atiaki ba village nganda sese na carte géographique ya commune entière eza parmi ba village ba bengango village incorporé oya nganda sese na ebite place ozolo baki tozo na makasi so toza to sala alliance na bango ba ya to vanda to sola ndenge to sola ka ensemble ata ozimboka moninga abi zwa wa sala ka pêche avant olia soit to boma to bominyama so ke no pesa pe moninga ndambo ndo omoni peut-être makamo ba question zotuna olingo benda conflit ya batende na ba nunu yango wana merci papa journaliste nazo pesa ko toujours matondi na po oyebaka mituno zotuna eleki malamu mingi mais sauf que koloba na lobi no clair que biso tango to vandi to sali impact du sang na bango to yokani to vandi esika moko nganda sese ezana mboko esi evandi bisika mosusu vide po mabele botaka te lokola pambu ebotaka te ezande déjà se vandi bakabola moto na mo eteni na ye soki olingi par exemple ozwa moto azwa ya kala oyo azalaki parmi basien oyo tosala village incorporé awa na bateke nde okutani osombi par exemple zamba oyo bozomona oyo eza zamba mopotu oyo nde place sese ebimaka oyo esalaka ravitaillement ya tukini yango oyo nde sese ozomona si peut-être otuninga bongo ngai na uti koloba no na peso réponse na oza na bareserve zela na oza na bareserve papa famille ya ba ngavu baye babiko mato côté ya ngama yo baye nde tokendeki komona le groupement montali po apesa biso explication bambale bongo ngana sese côté nini bakoteka po occupation eza plein eza déjà kotonda siko na hotel boteke sikani nazoloba bino na opesa réponse wa bozozongela ka kotuna nga place wana yo ka place wana ezo nazomona clair te nga na lobi na yo clair boyeke esika wana tango tomoni ke mwa matata ebandi de famille ekokutana awa na village nganda sese yo kanano tango ba ekokutana awa nde tokende kotuna toyeba nani azodirige esika oyo mais na logique penda soki otali na incorporation à village to sala soki olingi par exemple lokola entre les deux soki ba choisir biso pour que shona bozonga nde pa na bango botuna bango moto na moto alakisa droit na ye oyo azodirige village kinkole baumbu mobimba mais eza village incorporé nganda CCT pour nganda CC représentativité nango coutumière eza pa nanga ce qui par exemple olingo kota nde bayaka bazui collaborateur na bino wazalaka représentant wana nazoloba na bino très bien que représentant coutumier nous reconnaissons que pouvoir coutumier teke umbu eza biso pe village incorporé to salande alliance du sang comme peut représenter village nganda CC o eza incorporé naza ko senga ka ke tango désordre oyo bandi baninga bazoluka miso na bango bazotala bazo viser des zamba mabele bazotuna nga mabele peut-être eza étendu à 120 hectares ya zambo ezali oyo ebimisaka CC wana esulunga biso na ebele nazo senga na bandeko bazonga bavanda bayokana bakende komona nazo renvoyer bango toujours et pas les grands chazes o babengi chef Petro les grands groupements azakuna nde akopesa bango directif ya suivre biso awa na village ngana cité tolingi des ordres ka ndenge to mesana ko vana kimia bakolo batikanga basi ba moi esika moko mu famille moko ezwaka ekabola nde toza ya kovana partout ya o peut-être bango ba remarquer que
partout et bakisama qui après pouvoir il y a les mamans ou bien chef Beros Ngamayo et Salemaki ndenge basali wana baluka koluka koyeba bosembo ezali et c'est tout devant na journaliste na uta déjà copié sa réponse souci nanga ezali ko battre la réserve stratégique il y a forêt oyo eza ba jeune plante il y a cessé il y a oyo ba bengi nzete ya 20 il y a 20 de rafia wana d'abord ezaka une importance ebele ndenge bato environnement balobi to batela pona écosystème pona changement climatique na kanzi place ovandi ozo sentir air frais ozo côté ozo juste na poule malebo na kanisi peut-être na réserve ekosunga biso totika yango to batela yango eza na kati ya kimia bongo pona bango bakutimie na ndenge bango les deux familles ye famille Ngavu na famille Ngamayo Bernard Montali bango moko bayebi nana za na raison nana za na raison te bazonga pa ya grand groupement apesa bango kimia po ke baya to vanda to continuer ko vivre bazalaka boye ndenge to sana bango alliance du centre comme famille to comme village incorporé bazalaka soki likambo eza na kati ya famille sina uti koloba to tikaka bango te to assistaka pe bango d'une façon coutumière que bandeko na biso to komi kuna biso peso to na problème batikaka biso te bayaka ko assister biso voilà peut-être na kimia na bosembo na lingi ko senga yango na sina loba déjà na mission musuke zamba yanganda cc eza ya côté kate zamba wana eza réserve stratégique na biso papa journaliste moko uti koloba to batela yango po masanga wana eza masanga lokumu o esala quand même na ba cérémonie nyonso ya l'état avant bakata riban symbolique ba basala boyi faut cesser zala ba arroser yango et pesa pouvoir eza parmi ceux qui otali même na ba signe ya pays na biso soko moni ba tia rameau eza na kati ya zamba ba fait des rameaux wana ya masanga o ya mbila eza na kati si eza bokumu ya mboko batika yango eza malamu y compris na sengi koloba boyeke na mosomi nyonso anga oyo asomba zamanga na se a considérer que aza na droit nango te po eza po na intérêt ya population nyonso soki sa mutuno biso otuni oyo bino botuninga te nga nazosenga kimia eza na kati ya village nganda sese ndenge po village esalemi déjà mikolo eleki bambula eleki ebele plus de 50 ans lelo yei olobi oya kokonza yango oko recontrôler yango o identifier yango plus de 50 ans est-ce que ça le maka te ce qui total même na ba loi pays pour que moto soki azwaki moi esika na ye po esi la valeur nyonso c'est après 35 ans même na ba session ce qui total na urbanisme habitat mabele la terre et sous-sol appartient à l'État ce qui va payer par exemple aux locataires à l'État c'est pour 3 à 5 ans ça 3 à 5 ans ce que ça les ngote nde ba sali reprise na mais awa ezambo que c'est vanda mibu tuku mitano na ndambo bongo lelo ba ya suba recontrôler même na pouvoir coutumier dira tant nyonso biso vanda na bangwa ce qui balingi ba ya recontrôler biso to zongi sa bambo na bango ba dédommager biso ba bengani ce qui va dédommager na bokumu okobimisa makilo etanga robimisa ngote po tozaki na période moko eleka po balongola bikila nyonso ezalaki na kati ya mboko na zamba o bato on alobaki mo liboso bato anda bungu ezalaka ke tokomi par exemple moi saboti basali avortement moi muke akufi abelika muke bakufi bia bino boyeko kosangana bateke tolobai presque likambo nde tikala kimia tovandi eloko bato basi basangana alliance wana balongolaka yango te. Merci. Ndenge ezalaka eloko bo mais lango eza vraiment véritable ta ndenge ezofula o babenga yango bafulufulu yango ezotoka